Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Toza sikoyo awa na aéroport ya Njili, aéroport international Njili. Eska wapi boyebi événement monene o toza na kati ya Congo na biso awa toza iko zelato accueillir corps ya papa Etienne Tshisekedi, héros ya Congo oyo sali vraiment que démocratie et kota e vanda na kati ya mboka na biso. Donc mutu akoki ko ignorer ngote parce que histoire na ye toyebi banda kala kino lelo. Donc lelo tozali awa le 30 mai toza vers 19h avion s'est commis déjà toza l'accord ebi malibanda poto accompagner ngo na ba étape nango nyonso. Mais autour il y a décès papa Etienne makambeza ebele. Makambeza ebele zolobama autre locateur retracé yango à travers émission oyo. Donc population baza partagée. D'abord ba misous balobi que papa Etienne Tshisekedi azali héros national. Héros par rapport ya na yo amené na Congo to moni yango avant même restauration de la démocratie na kati ya mboka na biso na 1990. Et ça sous la polémique nous sommes tambola makasi oyo eza que Martin Fayulu moko ya mwana Congo moko ya soldat du peuple oyo pe azali ko bunda pe combat na pour na pe population ya mboka baza la pe bien population majorité pe ya bateau bazali balobi ke a combattre on ne sait pas pourquoi donc ngana za maloba eza nango donc ngana zo ko lancer kaka eloko moko oyo bato bazo ko loba à travers population otoyeba pona nini Martin Fayulu a combattre le bemba papa Tshisekedi alors que yé pas ali mwana mboka donc nyonso tout un toyeba ngo à travers émission oyo vraiment donc boza la brancher tokozwa moko ya population après ça biso a vie naie sur 3 questions wana donc boza la toujours branché bolanda. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment on a dit Godefroy Ilunga. Papa Godefroy Ilunga, donc tu as lancé 3 questions à Waizali que tu es à l'aéroport Yanjili, tu es l'accord ya papa Etienne Tshisekedi. Mais problème tu écoutes la population, baza partager balobi, basous balobi que papa Azali héros national té, basous balobi Aza héros national. Pour nayo Azali héros toté. Ce Azali héros té, pourquoi ce pas Azali héros pour nani? Pour Nangaï, papa Aza héros national. Alors, Aza héros pour Nanini parce que c'est depuis longtemps, depuis Bisoto Kola, Toyebike, depuis période de Mobutu, Tozana Mutuka Moko, Oyo a combattable donc des périodes de Mobutu, Ti Kabila le père Ayekoya, Toyebika ke Tozaka na Mutuka Moko, Oya Banda combattre pour la démocratie. Et aujourd'hui, nous avons la démocratie. C'est pourquoi papa il faut Aza Kaka héros national parce que Napoto akendaki côté kate akendaki ko sala mission mususu akendaki tout juste pour le peuple bisoto zala bien yango anakutanaki na liwa c'est pourquoi il est héros national. Merci beaucoup mais ba mususu ozo partager la vie à bateau te bazolo bakaza héros te il paraît papa tekaki mboka salaki makambo oyo population alingaki te yozo partager la vie onate te apona ngai en tout cas bato wana naza contre bango parce que tozana héros ka moko parce que papa ndenga zawana akufi na
kati penza ya problème ka ya bana mboka akufi kaka pona biso ba peuple akufi pona likamususu te. Alors c'est pourquoi tozo benga ye azali penza héros national. Sikoyo ebembeza ya biso nyonso toza ba congolais, mais pourquoi est-ce que Fayulu, Martin Fayulu par exemple ayate na ebembo? Bon, Martin Fayulu problème na ye za moko retour na ye a poto tango aye biso nyonso toyeba ki azali membre azali nani azali peuple congolais nyonso to banda zela ye, mais tango aye maloba oyo Martin alobaki nde yango ezokisi bato nyonso balobi ye na ebembo oyo akoma te. Est-ce que ba internaute par koyeba maloba précisément oyo alobaki? Maloba oyo alobaki parce que azana liloba nano moko oyo alobaki mabe alobi soki président Boyi, il faut démissionner dans 3 mois. Ce qui a quitté. Alors, eloko wana batu nyonso peuple nyonso bazo sepela na liloba wana te. Nandenga lobaki il faut président a démissionner. Bon, sikoyo Bruno Tshibala pour lisumu na ezani. Bruno Tshibala en tant que azali ministre ya Kabila, biso toza pour yete. Alors biso awa déjà tozo zela ke gouvernement na biso ebima, biso to sepela nani gouvernement nani premier ministre oya biso moko yende siko me représenter wana Tshibala to sana yeli sous problème te parce qu'il n'est pas de l'île de pes. Mais aza congolais. Mais oui, il est congolais mais aza congolais mais aza côté à Kabila aza ki abisote. Mais lisumu na yeka rapport donc azala ki premier ministre na place il y a par exemple il y a Félix Tshisekedi tangwana. Mais Tshibala trahir na nos parti ya azali na kati ya parti à de pes. Il fallait makamunyo se lega na de pes. Ye tout d'abord ndenga kenda ki wana déjà biso tozo benga aza délaissé parce que aza parmi nous te. Aboya ki déjà aboya biso. Monsieur Namoni ngolo balikom. Nga écoute makama Tshibala na ninga to bête na makama Tshibala a se posa na ke audace na on fout na lemba ya ina mbonga so ma permanence wa ndolo ba ke abo to la permanence a se posa o mone lo kwana chance ka simba kate so ka ya kana na permanence ayebi makama to ngosale mais eloko na sepe kaka ve ne ba proposer ki ba ki mbuta mine gata akunde na Gombe et simbite to bombika avec type Fati mission koki mission accomplie. Merci vraiment on est au pesi le V50 même 50 mkongo njoko kitoko ingeta la pesi kaka ba combattre Afrique du Sud c'est pas la mino combat de pour Afrique du Sud na Djobu bana Youvel Bakafeli Bishop Élysée tozana c'est pas yo to kota ba boloko to buka ambassade ya Djobu ambassadeur poko ayebi c'est pas yo akufite to yaki Congo pour combat ya mboka to longi victoire ingeta. Donc quelque part ezaki pe important que papa Etienne Tshisekedi akunda matango ya reine ya Bruno Tshibala te po tango susu bobsek ngeza nango kaka bongo siko to mona pena bobsek national du ya héros national. Oui, normalement esengela ki akunda manangonga oyo parce que normalement zaki na mission moko ya komema na mboka ngonga ngo ekoki. Donc quelque chose attend lokola na Bible ya Moïse et comme il peut temps ya lelo. Donc aza Moïse na biso Congo. Et sengela ki temps oyo Moïse akufaki esika mosusu même miku wana ye bakendo kunda lelo pe ekoki sami pona Félix pona nani héros na biso national papa Etienne Tshisekedi ngo kunda mi lelo. Et sengela ba temps nyonso e passé boye pe sengela ki boye. Pona nini na temps Kabila za na confiance pe na bolingote ya kokunda Tshisekedi na mboka oyo. Alinga ki honneur te. Azaki mutema mabe. Yango lelo tangu tozui pouvoir na biso na combat na biso peuple congolais lelo kokisami poto kunde na bonheur nyonso oyo aboyi que non qui serait comme héros national et tel parce que congolais héritage à congolais za motema mabe. Mais lelo nzamba kokisi poso biso tozalaki nango to kunda papa Tshisekedi na ba honneur nyonso ngonga ngo ekoki tozu Josué na biso oyo zo kundela biso papa na maboko mibale donc vraiment tolongi. Mais c'est comme si Bembe oya papa Tshisekedi bino bata UDPS bo confisquer yango. Donc tina niveau que Martin Fayulu ayate tina niveau que Bruno Tshibala ayate bo ko pona batu. Bon na ebembe ba pona ka mutu te. Pe ba pesa yango invitation te.
oyo amoni que non qui sait que les points que représenter quelque chose porte est ouverte à koya pour ça congolais donc mutute ba kofinga mutute ba kobengana ba inviter mutute c'est normal et sika bato bazali mutu musu akoko linga yo ba lingi yote mais ba inviter mutu moko te sauf bato mususu ba c'est prononcer le ba chef d'état ya ba pays mususu ba le ba koya mais oyo ça congolais ezé bembe ya mboka na biso azali prêt pour asala nini aya to kopekisa mutu moko te to boyi pe mutu moko te. Mais papa s'il vous plaît, n'a dérangé binoté. Mais est-ce que place à matanga, habiter place à matanga, moutonnier 60 droits, il y a pour rouler la moto quand même. Maman, na coutume na biso africaine. Et quand ça met à noko ya famille. Hein? Aye na matanga to zosuki mutu muso akufi balobi ke no noko ndoki ayate mais noko wana sala nini ayaka eza coutume na biso africaine mais matazaka ndoki ya famba balobi noko tel mayaka et la kisite ke non ata ba bengi ndoki ka ayate poko boya noko wana te ndenge moko pon papa kisekedi bato bako boya te eza normal mais soki omoni kati na yo kisekedi zoko représenter quelque chose ndenge to sali ba sacrifice to tiki banda ko tina ngongo to za na aéroport pour na biso représenter quelque chose sans combat na ye na temps mobutu na temps ya molia musée na temps ya kabila lelo toza na kabila lelo to komena kisekedi lelo oyo kisekedi alingo zo bonheur onyo sote donc abandi quelque part comme lelo a mérité à souffrir vie na ye santé na ye bana na ye nyonso esengela ki ba akoko kozwa mais à cause ya sacrifice o asala ki sacrifice nango lelo eza fruit lelo toza na liberté d'expression na mboka lelo toza libre mboka na biso ezaki premier pays ezosomba gaz na pesega kabila mais lelo depuis Félix akomi président gaz tosomba ngo lisusu te bato bazosala ba marche de gauche à droite bazotambola ba opposant bazotambola partout ki gaz te ki bakangi mutu te journaliste donc cela veut dire liberté d'expression ya comment papa ki serait lelo za accomplissement nango lelo pe photo kundaye na ba honneur nyonso oya lingite na ba désordre te non ba désordre non to fin bon biso ndenge to zabo to fingi mutu te metolobi to zoko tanga mabe ya mutu asali kabila za mabe to kobosa na yango te gazaki mabe faut le peso zo lo mabe parce que faut le bando ya na limité tango rassemblement za na limité faut le bando ya azaki mutu a rassemblement mais tango ba kei ba changer position na bango yango lelo eza soro na ye na mutema mabe na ye mais biso to za contre faut le teza point de vue na ye. Merci beaucoup. Narani sur to continuer to landa.
tobengi bato tout ezala bien na biso Moïse Katumbi place aza toka boya tokotala toujours besoin ya bango parce que Congo eza ya biso tout Félix Tshisekedi aza ya bato nyonso papa Tshisekedi wa Mulumba aza papa ya bana ebele ozomona biso tokoboyela bango te baya tokoyamba bango maboko afongwama Martin Fayulu yaka Katumbi yaka toza na posta na bino vraiment bana posta na bango baya. Merci beaucoup donc Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo TV, faut s'abonner massivement na Congo TV.